Shalom, apôtre Koule Lukeba. Alors, ma vérité, ma caisse, mon atongo, na monde de journalisme, yoga esprit. Na ki libanda ya mboka, siko na ye na kati ya mboka. Na ki ma libanda Luanda, siko na zone na kati ya Luanda. Na ye parce que na tana makanisi ya kosala conférence, ndeni na vacances chaque année. Na na conférence en mois de juillet, na thème la mort dans les pots. Yangwana na ye la 3e édition au Dali, la mort dans les pots Dali, le 19, le 17 au 19, la mort dans les pots, na thème Dali lokola briller comme le flambeau dans ce monde. Et la thème autre que non la 3e édition. Yangwana na déjà na roté machine, na démarré déjà Makambo. Déjà moi mai yango na mois de juin poto que na juillet. On est na yebo na teni déjà. Ok, merci beaucoup papa, merci beaucoup.